kosengasengela ntango nyonso okanisi nde okozwa mingi ndeko ya mwasi okomikosa ilekalekaleka ya pamba ilalelalela ezangi ntina okanisi nde okozwa mingi. Bonjour. Bonjour. Bonjour, les petits. Alors, ils ont appelé. Dis-moi, le cousin, qu'est-ce qu'ils ont dit la dernière fois quand ils ont... Je t'avais déjà dit, cousin. L'agence m'a rassuré que toutes les dispositions étaient prises pour faire agir Bolingo. Tu comprends? Et aujourd'hui là, j'attends qu'on me confirme si Bolingo a été quitté Bukavu. C'est pourquoi je suis à côté du téléphone. Mais cousin, tout ceci, c'est un peu de ta faute. Ah, tu as trouvé? Oui, moi je trouve. Si tu avais tenu compte de l'aide qu'ils avaient fait avant le départ de Bolingo et Molaï, tout ceci ne serait pas arrivé. Moi je trouve. Cesse de te connaître, cousin. Ton rêve là, alors, ton rêve vraiment n'a rien à voir avec tout ce qui s'était passé et tout ce qui continue à se passer à l'autre pays. Tu sais, cousin, l'agression dont notre pays est victime, oui, c'est une triste réalité dont les conséquences pèseront encore longtemps sur l'avenir de notre pays. Ça, tu ne t'en rends pas compte. Quel est donc effectivement les dessins de l'agresseur et leur commanditaire? Voilà. Maintenir notre pays dans un système d'estimé esclavage. Ah, l'occasion était bonne. C'est pourquoi il ne pouvait pas laisser se poursuivre l'élan de reconstruction nationale amorcé par les nouvelles autorités du pays autour du président Kabila. C'est ça? Et pour cause, mon cher. Et pour cause. Nous laisser faire, c'était la fin de toutes les idées reçues sur la coopération internationale qui exclut tout développement en dehors des institutions de Bretton Woods. Vous comprenez ça? Je comprends. C'est-à-dire le Fonds monétaire international, la Banque mondiale, la coopération nord-sud, etc., etc. C'est pourquoi ces gens, quand ils vous donnent de la main droite, ils récupèrent à la main gauche. Tu comprends? Et au bureau, je vais te donner les preuves que la question interprétée contre notre pays n'est pas un fait du hasard. Mais oui, bien sûr, c'est un acte conscient de sabotage, mis au point dans des labos spécialisés de certaines puissances. Et des grandes puissances, c'est pas des petites puissances. Mais bien sûr. Viens, on dirait que je vais te montrer. Ok. Tu veux les preuves là? Et les enfants, s'il y a un coup de fil, vous faites signe, ok? Oui. Betul nangda yope talaga tuban na kabuye ufo zo mona na ubri ko la kam ndambo ngamo papa ini boye donc dara damaji zate tout le monde tout na téléphone sans suite bazoya na bangote ba ko yate Goma Bukavu bazo yo excusez na parti na ngani bela yo nde dila so ba bengi oy kwemba ko ko yebe so bangoke ngabe na zake de part ngabe na ko zilate ya matata boni boye ko nazira ngamoni ntaka bitu zangalo
C'est maman la bengi. On a quand besoin sur le moment dans moi. Si on a tendu à babenga c'est pour on a ça babenga. Bon ça on a besoin sur le non, c'est sur moi les comme on disait comme etengo. Hein? Et maman comme on maman la bisoté, to changer musu. Mais ça veut dire rien, pas qu'on a désolé mais ça. Pas de on a encore. Elle est sur les non. On dit ça désolé qu'il a pas mon collègue quand même. Hein? So yo qui dit que monsieur ni c'est les filles. Ni maman moi comme les filles les lots. Attends suite mon roki. Bino makamba lwa do boyoka kanto boyoka kate bato balobo c'est le fait pays nyango zo c'est le fait Bato yo so c'est ba grande puissance wana bangonde bato bazolobo c'est le fait bangonde bazolo ba balobo na munde ko bake koto yo bache bazotinga bakoni baotinga moto bitumba bima koto yo bayi koto c'est le fait bino pe bondi mo balobi c'est le fait totika mindo ki tolala pongi c'est le fait mwana Congo la misu c'était les corps de makambo lukuta nabo bazotina nabo agressé tout est makambo lukuta de photo na misu que ma tête me nouvelle à maman et ya molai et banité sous batie wapi encore y panga na zarani malili vraiment molai ezakaka molai ya pamba ta mambo zo yo soko balobo mukusa ya pamba ya ka molai ya pamba be menina pamba nan ba maman molai wana basaka ndenge donc ezali bato bana fie bapeto yo ngamu na biso lubango baza nini baza makati sikoso bolali babilimbili bino na ba 2h30 bantura pays na ba minduki na bango bino koto yo face mono tuna bola mubi ko basa donc so bateli ka de 11 ans o ti 30 bakangi bito bokina armée formation to mo tuna diamu o boy babomi yo formation combien de jours 2 jours. Bon formation ma c'est la formation à 2 jours. Formation tout le monde avait la maquina rapidement va dire vous va bailler ba mieux c'est technique mieux son ba ouais ni to ko yebika ko beta mundu que toi comme soda c'est moi dans des mois donc mais en des mois mais bango so za dar siko so ba di ba mo la ini ba di bango ndenge wana bo di formation 2 jours et s'il bogo ba soda directement bango so ba na si ba ko ba makati ba tindiki ba mo la ini boso siko so ba mo la i ba ye to siki ça c'est tozwi nini mbujimai tozwi donc ça bitumba intercongolais biso zo congolais to bunda mola ina ndenge na ebele na mola ya na ngo soki apakata ki mbele bazwa ki yete ba pa ya ko diampe benda toi le giraffe bele ngo bazwa yete mais kongi ndele ko vous arrêtez comment soda ya masaki comportement mboka mindele toujours na ba radio tout matin na télévision ma ramener les kaki na Kosovo na Timor mais beaucoup batiki ba armée étrangère ba koti na mboka na biso Uganda na Rwanda ba menacer ba na Congo bomba ba na Congo yibe biloko bazo réagir te ba kosa tindi bataki na Kosovo na Timor ou bien ndenge to landa na Irak ndi basala ba kosa bongo te yo ko zoki ndi perte ba bozo kufa top comment Kosovo yo kan depuis quand yo kala ni te la télévision na Timor ya ko na bien bon ba izo zamboka eza mboka te zala la quartier et alors ba quartier mo ko ba lingwana ba rumbu ba quartier biloko mo amikeni kiza za pays te oh na ndio ko to vati mo ni na ko la télévision ba mboka ndenge mo na balaga na télévision mboka te ba za pe mingi to ko tseba mo na mulongwa donc de 7h à 10h30 chiffre exact to yebi déjà ba za autant et ça ko mboka pinza te et puis ezali ba mindele ya yango ka ba mindele ba samtanga bango na bango ba mindele ba linga biso ba to mwindi te po ba Timor wana ba Kosovo wana donc eza kutu tuba étant membre te ya ONU parce que étant membre ya ONU te o menga na télévision ndi ba kendo ko tele na Timor kuna ba ko tele ba na bitumba bango kati za nko kaka pona ba mindele tango ba attaquer bango bitumbe ko te pa na bango ba signer kutu protocole d'accord te c'est le ba signer te mbala moko ONU a intervenir tinda mapa kuna na kati tinda minduki pesa mbongo aide pona baza ba mindele bango na bango ba mindele ba nga bomana te mais biso ana makobola biso pays étant membre ya ONU toyebi biso bangwana makobola batumbi batu babomi batu bakipete na katika ndenge moko batumbi batu tala ba violence ndenge bata donc bakipete biso tama pour nini to batu mwini siko ba wala nini toke nanu c'est le fait koto c'est le fait entre temps bango koto nde bazota timvundu tala poka oza mwana mukera na uka mkomsu kokobara wala banini soko moni mwana soso avimbisi nzungu atondi zo se pla mwana soso munene
Mama na yaza na se. Kasi mutu wala Rwanda, Burundi. So nana ni soto kangi bango na liboke ta. To vile bango na minute. Mais siko to sa te kwani po biso to landa voie normale logique. Mori ba grande puissance ba na sima, ba pia bango minduki, ba pia bango mama makuta, ba tindika bango, ba du ba na bango ba tena kati, ba zo renforcer be armée na bango. Yango na to mona go ba Rwanda ba Burundi ba danze ba Uganda ba danze. Orgerien. Elo pe okama ko, pona ni bamboka ezebeli kaka mboka na biso kaka Kongo na biso. Ni bamboka pe ezebeli za ba richesse bango ba gonzwa. Wana ya kokana ba. Non, peut-être idée pamba. Idée on a zo répondre yo. Pamba na taxe yo siko. Voilà. C'est soto sur la poids au kauka na mela ko kipete. So oncle ya au pays musu promenade. Monia donc moni pona nini kaka Congo na biso. C'est-à-dire que Congo na biso za pays riche. Monia pays na biso za pays moko donc so dura madeso, bois na matolo ma. Après 3 jours de soins ebimi. Mon zuzilo so bois na simanda ko mona ebimi. Tala ka richesse to ana ngo ba cobalt, tala ba zinc to zana ngo tala ka tala yama. Mai flave to sambuisa ko sambuisa tala ninga zo lega. Et pourtant ba pays mususu ba ku na mai te. Bazoka tala ko na Brazzaville ba keto ka mai ya ko sukula ba ina ngo tolo. Ina pela sukula yo ka bungu. Bazana ngo te. Mais biso nzambe ate mbisi tala mbongo tala nzombo fier. Atiki flave akoti tine makarse na potopoto nani akulianga hii bazo kipese tina bichaku chaku tela nzombo atiki mukila kumu na bilanga batu na tongo ke lokoti nzombo pona nini ndamba lingi biso umoni me ba mindele bana difficulté trop siko yangona siko tango batali peyo na richesse mingi bayokani bango na bango ba mindele siko baya ba diviser Congo na mutwazo morceau na ye on dirait neti bayebi kisangani ba ore makuna muza mutazo kisangani ope azwa mujimai omoni siko bakoba osala biso siko na likopana ntango azosala yango sikoyo oke siko président musée azalaki siko ayebi siko affaire yango ntango siko musée ayebi nde bato basali bongo nga siko na ye nabongisa bana Congo bazala liboke amour ezala batravaille la main dans la main bamindele bacomprendre mais siko ake kuna ayebi makambo to kosala mbala moko siko bakale bandi escalier couper si basala que no ba vidéo comment tu difficile ça na yango moi ba tikile temps ko travailler exact or pas n'est que zanini biso tu ba congolais to bénéficier sikoyo na richesse wa Congo moni donc ils ont mon boulot parce que problème c'est alini biso ko poto réussir sikoyo makambo za mboka na ndeba ko attaquer biso il faut tout ça là tout ça na liboke na tout ça na amour to na amour na no yezo tenga ti balobi batinyo to ba vila te donc ndeto za boifo bala mboka Kongo to sangana to ka débat national poto to mboka ezaka mutu monto to ngati nyoto donc pona la paix yo ka la paix c'est le moment kaka ok na magasin na ko somba la paix ba pio 3 kilos ozongi ko to kabilanga la paix ba katiti o mundele wa yebike uzana richesse ya na rien mundele do vivre pour na bino apio la paix voici la peine et kokota na Congo na puis la paix et umela te parce que mundele azana besoin d'ama yepe adwaka so bino couper boti la paix couper relation na yako damete donc à côté la biso kimia te mais siko biso photo bunda sikoyo la main dans la main amour yezo asenga kinde na bagi na yo donc sikoyo tenga to la armée moko ya makati sikoyo fabriquer na banani ba congolais bango na bango omoni do biso mo ba civil kotoyo amour oya za kuna yaka yo kotoyo yaka wakenda ki Zimbabwe okenda ki wapi yaka biso to sangani to sai to fungoli miso vigilance nyanya zo la sana ndako oh moto sengo excusez petit besoin surveiller le mouvement ndenge na boka grenade wapi donc surveillance biso travailler la main dans la main amour omona ke même to sali inter causerie moko inter congolais omona ke makambe aussi ma il faut de la prudence hein toi la prudence oh la paix ye oh là oh donc faut de la prudence donc zala ka vigilance na Congo na biso tu verras que tout va marcher bien dans ce saut to disco bibundeli sikoyo oniki moko tout rebelle ça quoi donc bénéficier on va calme oh faut que tu n'as pas idée comment y a mon coco ofuta musunga alina mama moto
Papa, téléphone. Hein? Oui, c'est ici. Téléphone. C'est mon message. Papa, dis-moi Oui, attendez. Allô, oui. C'est la maison de M. Pelli, oui. Parlez un peu plus fort. Papa, Oui, nous sommes tous là, oui. Oui, c'est quoi dit lui-même au bout des fils. Oui. Oui, je vous écoute. Oui. Mais... Comment? Mais je vous ai envoyé l'argent que vous m'avez demandé, non? Maman. J'ai envoyé de l'argent que vous m'avez demandé. Encore? Oh là là. Bon, d'accord, je ferai le nécessaire, hein, je ferai le nécessaire. Allô? Est-ce que je peux savoir quand est-ce que Bolingo pourrait être à Kinshasa? Ou quand est-ce qu'il sera à Bukavu? Allô? Maman, hein? Allô? Allô? Papa, maman, hein, papa? C'est coupé. Ah. Maman. Bon, cousin, qu'est-ce que j'ai encore dit? Bolingo quitte Bukavu ce soir. Ah bon? Ah bon, il y a encore la papa? Ma fille, ce n'est pas encore ça. Mais si L'itinéraire est compliqué. Il n'y a pas encore de liaison Dans le de Bukavu Kinshasa. Il faut pas qu'il au Ghana. Ghana, Burundi. Oh, ça va. Et comment Mais bon si train? Bolingo peut quitter Bukavu déjà, c'est déjà beaucoup. Mais ce qui m'inquiète, c'est surtout mon neveu, le cas de mon neveu Molaï. Parce que moi j'ai là les documents de son inscription. Ah oui, c'est vrai, l'université Oui, de américaine. Boston, aux États-Unis. Ça a marché. Ma congrégation, on l'a fait inscrire. Alors, s'il n'arrive pas, ce sera compliqué. Mais je peux jusqu'à ici. Ça avec sa maman. D'accord. En fait, tu sais, Papa Doudou, Oui. c'est-à-dire comme Bazo ou Melamingi, Bazo Yate, on ne sait pas. Est-ce que moi, là, il y a les lotos, lobby, Sogindani, Baroye là, bon. Est-ce que Bazo Tran, on débat le ça la Ghana, pour pas les là-bas. On ne sait pas, mais de toute façon, je peux les remplacer. Oh. En attendant. Bon niveau, éco. Non. Est-ce que you sauvé ta basket? Même pas ça. La basket. Et là, il n'y a pas ça. Il a qu'à promettre de sauter car on a. Ya banda moko, banda bomwana, babeta kuna bamuto modike. Mais est-ce que yo zalaka? Yo osala soki nino osala kana. Dans moitié. Mécanique soki nino. Je peux les remplacer. De toutes les façons, mon dossier est déjà constitué à Boston, aux États-Unis, à l'université. Et puis ça porte le nom de Molaï. Molaï, c'est pas ça, c'est... Pas fort, vous ne savez pas. Mais c'est un nom de la famille que je peux toujours dire Non, que mes vous savez étudiants matin, vous savez matin. La famille d'elle est salée matin. Hein? Et vous savez matin. Et puis, c'est pas la même figure. Voilà. Et puis yamo la yaga mulaini. Voilà. Non. Et puis, Molaï est plus grand du taille. après, Masasi. Papa. Dossier est à constituer à Boston, à l'université. Il faut te dire dans 2 semaines. Ceux qui dans 2 semaines a y été, Nganake. non. Ok, d'été. Ceux qui dans 2 semaines a y été, il faut te revoir dossier l'année prochaine. Non, pas du tout. C'est-à-dire que tout le monde est monté comme moi. Mais on peut lui dire qu'il est empêché, mais il y a encore un meilleur quelque part qui fait les. Non. Papa, peut-être le basket, ouais, bandeli. Bonne call, Baba Blo, papa. Ni parti. Papa, C'est la moto. On va faire le problème. Donc, cousin, tu t'es vraiment fait mal, hein? Ah, tu crois que j'ai fait du cinéma? Bon, regarde l'article, oui. Le dossier d'enfant. Ça va, ok. Au Boston. D'accord. Je te ferai signe s'il y a un coup de fil. Dans 48 heures. C'est Lenga Tsuki, Bolingo, Tonini. Ça évolue. Ok. Enfin. Bon, pardon. Vous, Oui. c'est-à-dire que tu peux s'arranger pour. Je vous accompagne tellement. En tout cas, pas pour Boston, hein. Aux États-Unis. Enfin, non, pas pour Boston, mais c'est entre nous. On peut s'arranger. C'est-à-dire que moi, enfin. Entrez.
Bonjour. Bonjour, monsieur. Vous avez pas mal de choses. Ah, ça va. Bon, lobby, dans ce qui est facile, vous savez qu'il n'y a pas d'argent sur la Bukavu. Maman Bolimbo, déjà va quitter Bukavu. Ah bon? Baza déjà en route pour Kinshasa. Mais, na façon, baza kostenga $300. Donc, il faut peut-être $300. Encore $300 et puis les dollars. Mais papa dit itinéraire est ça compliqué. Votre agence exagère quand même. J'ai donné beaucoup d'argent à Zoé à Tegra, c'est comme bon monsieur Pierre. Donc, on s'appelle la tête. Mais moi, sinon, mon ami. Il faut s'appeler quand même agence, c'est l'effort. Moi, sinon, mon ami. Mais vous me souvenez, on a bon, Koufi. Bah, il faut que tu places basalité. Ce n'est pas pour cela qu'on va nous ranger, qu'on aura un bon cas parce que moi, c'est un mon ami. Et ça, pour nous ranger, et c'est lui pour nous voler, et c'est lui qui est pour moi, sinon, c'est fait. Donc, il y a un moment sous moi, sinon. Combien est-ce qu'on a payé cette agence? Et puis, vous me demandez ça en dollars. Papa dit, itinéraire est ça compliqué parce que aux hommes la place va décider que va bimela, va la liboso, va agresser, va compliquer, va moi. Si il fallait que va changer sous route, et ça va demander bon. Ce qu'on ligne à eux c'est bon, bon va liboso déjà, tu utilises 40 ça n'a pas de dépense et que zéro. Et que zéro moi c'est ça y est. Ce qu'on boit bon. Bonjour. Oui, bien bon, ça ah bonjour. Mutunde aza nécessaire la vie. Est-ce que mon Dieu, aux hommes, les gens, aux autres, communiquent la langue. Il fait ça tous les dates. Pour ça, miracle, il faut bien bon. Papa, il non. C'est le monsieur de l'agence. Il a quelle langue? Maman, je l'ai. Aïe, ouais. Bon, il Si vous faites un gars, ça fait quelque chose. J'ai tout vendu. Moi, ça doit rater ce qu'on a observé. C'est quoi, Nini, souffle, le Nini? Maman va y avoir photo, c'est un bon souci, encore $300. Ah, ti, papa, ti, ouais. je t'ai mon ça côté quand tu dis bon, moi, maman, il y a caché. Ah, tu m'as dit, là, on a fait ça. Petit, obi que vie comme compliqué, hein. Bah, dépense comme il est là, au moins la lobby comme x2, lobby comme x3. So bolingi te bon, bolingi au moins la maman na bino te bon. Yo mo dans la place, je suis na congélateur, tout est ici, tout est ici. Télévision mouquet, tout est ici, tout est ici. Donc, on te donne un ventilateur, tout est ici. Si je me souviens, vous avez un peu de la maman. na kwa ni bako ba te kanga ni no yo za ba poni Yo mo bangun de bazol na ja sur makama. so ça ko ba te kanga ça o ye Mais comment C'est pas pour dire lobby. On veut coup de téléphone. Oui, on veut coup de Donc on assure. Oui, il faut y aller. On a mon gars, tu as téléviseur, voilà. Ah, papa, papa, tant tout là. Au monde de tout ça, bah mieux de la coutu. Mais tout ça peut être un carapon une fois. Tout la télévision. Tout ça la télévision, tant que théâtre, on va sauter un caca. Oui, comment il est réglé, c'est réglé. Papa mobile la bise donne comme ça to yo. Il y a tant de gens qui va des du matin, on a ça fait tout ça là naga mais pour que mieux calmer tout ça. Ndenga hôtel va très. Ce qu'on te fait. Si tu vas nous faire ni bilili ni. Si vous avez TV là, la vidéo fait qui? Maman. Quand même vous en souci à maman na bino. TV sombara mo, c'est un peu sombara tête. Oui, c'est ça. C'est quand on caca. Il a là papa, tout est là maman. Mais si go vieux balou de la solo ba ya pe. C'est pas battre la TV. On ne va été. Tim go so côté la nganda bon pam. O ko la ka poti. Bon, papa, on les galo bien. Même comme ça on verra. Bon, lobby papa quoi dit. Bon c'est à madame. C'est limbongo. Ah, on va trouver du là, va péki ça. Bah ton monde va à forme té. Lobby, est-ce que yo iba ina mutu na kalfungu? Wala ko kanga kanga. Yo mo te note. Ina tika na gambele est-ce que ba ko di ba munene boy? Na gambela. Ba metsana minga mitenke ya munene mona ba ubanga. Papa, ese ngaza yaki busura na ya mama. Ese yo fende. Ese a santé. Tengo ninga za kuna zo ka pasi ya zo ya. Ah, santé. On dit maté, tu as la guerre mais tu as la santé. Ouais. Bon, la guerre faut que ça colle. Aponde ba ba so bona guerre ko mona bo kon santé santé. Le banana.
Si papa omoni nayebi kaka mpona sola na yo omoni yo moko makambo yanga na molai ndenge elekaki ndenge faisama l'année passé molai mpe avoyage azokomela nenga te eloko moko te yango wana niveau ya famille bamonaki kaka ke bazolanga mobali bazoyenga mobali aa na poto asaka na oni na Genève yango wana baya mpona yebisa o po omoni papa likambo ekomika lokola mwa blocage moko année passé ndenge ezalaki prévu ke esalami nango te ano lisusu ndenge ezalaki prévu molai banda kenda ata mokanda te eloko moko te ntina ndenge mikolo eleki ebele boye yango wana nalingai nasola nao lipati mitie na place nango place ya nini natuni yo moko ndimaki te ka baponeli yo be yo moko ondimi oyebisanga koyo so moko po ondimi parce que bakoponi mobali na baparent na yo me oyo olingaki je sais pas so olingaki sincèrement papa omoni kitoko mwasi eza lokola fleur lelo naya kitoko boye lobi na oza su boye te et surtout baguerre yango ezowumia nango mokolo kosili ezoyeba nango te mola akotanga esi na noniawa eske olinganga susu papa eya bagene na yo eza bagene na yo bakotisana makasi tala ipatika bilo mosusu eya kosala tokanda ya soki ndenge nini donc ovandisi biso awa ovandisi na papa mokolo boye mpona koyebisa ye makambo ya mibali na yo ozochange ya mbandaka ozochange ya gabon ozochange ya timor soki ndenge nini ozwi mobali na genève ozoya koyebisa papa mokolo eyebi mobali yango o baponeli tika na kutu wana te ole kutu ozala ngango nakanisi ke papa excuse nakati kutu ke ndenge avandisi biso awa eza ke papa tala ndenge molai awumeli na ke bo azomonana te azwa te mais susi mpo kaka nazala na kati ya famille bo nazwa te matati na place ya molai nango nakati ya kopesa kutu ide ya ndenge wana oza baide mabe na genève ezalaka na baide mabe te nalobeli mpo na olekela kaka po kaka azala na même famille so ye moko ndenge amonela ezalanga te eza bien te nakosimi ya bien te aza libre kozwa mobali na ye soki baponeli mobali mosusu akokochange aza libre quand même tokangi nzela te ye moko mpe alingi mobali yango wana na genève oyo yebi ye nasola naye na telefone namona mpe bafoto na ye malichance bandeko omoni ye na foto yo yebi ye omoni bozokima te tokende poto bino tu bookende potosiko okende tala miso aye biso miso oyo etela deja awa na kisasa ekende nebwe tibitaitai tokomona bozokende sika bozotika biso awa na nani te papa omoni mpe mpona nga vraimen kovanda na mboka naomona vraimen eloko nini nakovandela te lokwa occasion ya poto emonani malamu kutu nakenda nga nakovanda mpo ata na balai na molai lelo olukaka tovanda kaka na kati ya kina nga vraimen awa nazomona omona poto lokola kaka likolo eka nzambe azalaka si eza mboka kaka ndenge kaka et puis babilo mosala na poto osupporte yango te tala oyebi yo kasi poto bozolula bango bamindele mpo bakóma ndenge wana oyebi mbula boni basali mpo na poto ekóma ndenge wana seko biso mpe so todire awa tokobomisa un jour ekomi mpe moto azolonga nde mboka yango kolingango malamu mpo osala yango malamu yo ozolinga okende na poto namonaki foto na ye nani ayebisi yo mobali wana atambolaka bien aza bien nani ayebisi yo moi na foto na telefone azoloba tala yo na foto okende na report ezokita na genève yango kutango motuki simbi te tika yara tozila yo c'est moi monsieur le corbeau omona ndenge kopakata na avion wana zoya na ndenge kombuluma na libumu c'est moi zelat kende omona bafoto nani omoteke foto balakisi motu mosusu oyo azobala motu mosusu nani ayebisoke mobali wana alobaka nano bien nani ayebisa yo mobali omoni te tie tika yelaka esimbi azozila yo okoleka mola ye mpe azokende esengo molai aokende boston kende genève basalisi biso na bitumba tozenge bango baye bapakati yo kende molai na états-unis yo yo na genève basalaka mpe bongo te baninga batundaka nano nelesa papa likambo bona te okotundanga te oyebake tolibere ye tolibere o mama zo mobali na yo ndenge kolinga y a pas de problème mais comparé genève na boston
Boston, yo mon compagnie. Et ma sœur. Oui. C'est bato mai papa tona brita ro futa mai ya si bato wana baba tu ba ukata mai lelo ngana bina bongo ka tu pa wala pe na ti ko papa sondeng ni Coco tala klik na libundi Coco papa moto ma Coco Coco mbali yo ka forme ukata na parti politique Vengane. Papa, ngati na ika kuna tuna no siko na muna boke na. Ça va maman, boke na. Ya yo le téléphone. Hein? Mina kusufuna mikande de papa mikande de papa du sa mikande papa azuke neto ne Boston vende ngalukutate Muyisinga kanisa ukho. mina uyezwa yo tuni ngai ubani mama papa nazo bale siko papa zana zo iba kuzosala kibula mingi eza mabete tropera note na mutu ke nozo tala kibula tuki ndenge bazori ule onya kapana nga baide dali amasa tele tele no zo makaba kutade ni bale na yo ni papa ni Papa, boni nanda sinon pia bwana kutepana mimi kwa sababu sango ya bolingo chance moye kwa sababu papa lokolo banyango ngam twalinga na tuna yo ngam twayelo na ndaku na yo ngam tunakubana kutuna yo tuninga liboso tuna nanda kusoza malamu bino ndela ndako tuna ki yoko zila kaka papa biso tu ya tutuna kayoke ndenge nini awa Atunyo soki na ndako to malamu lobi to. Zali malamu te. Zali malamu te. Sili olobi na likambo sili. c'est pour la loi c'est que bolingo ba be nyakuna ke baza bien baza na misela wa sio ngubaya papa oyebi ke balaka mwati na yo balaki adana tata na mama na ye tango yo ji mwati utine na mboka na bino soko likamizali ya koyebisa biso toza babote tokuza ate mikolo nyonso totelema toyaka epai na yo kokilo totonaka yo eza malamu te aza mwana na ngai naza viva na boite na ya koyebisa bino ke bolingo aza na nzela est-ce na boite aza mwana bino Mais papa, oui, pareil, ça va le téléphone ba. To solo la kina ba na ba la téléphone. to solo la téléphone ko bongo yo oyebenda bakoko te so yo sololina mama na telefone okoya te oyebisa biso na ndako kaya biso bakoko to yawo bata agence na bote ba biso so yo Bongo likambo na bato agence oyo solo na bato na agence. Yo koloba teke tika na yo moto na agence ona kendo kwa ba famille ne pe ba ya koyoka ndenge nyonso ekoleka papa. Ko bayebisa mokolo te babenga ka ndenge wana. Ayo pe tika ngana boye. boye et puis bazaka pressé et puis to umeli bakati Na yo PLC ezalaka te na biso po tokende kosimba eyoko balobelaka be PLC. ndela bengela mama ndela bengela Awa papa ya solo mwana na ngai kena na mboko ya bino na mwana na ngai na koko na ngai batimi nzela oyo bake otala famille na bake kotala mama no banda bana bakenda kuna ata sango te mpe yo ovandi noka na kati na ndako okimi okolia okomela mpona komanga mobimba boye papa mama eza likambo ye kaka koya boye eza te nga na luki yango kuna mpe na mboka wana obengia pete baproblème bandeko na baparent na ngai kombi bazala bakufi nde likambo na mboka wana ozala na probleme kuna na mboka na yo etali ngai te mpo yali mboka na yo tokofanda na bandako na batelevizio bakoloba ntango nyonso kati na mboka wana batumbi bato na bakati na bandako bakosasa bato papa oya toye papa alobela nga solo soki oyo anga mwana basi atumba totiki bato kuna na ndako wana mama ezali epai nyonso ekweya epai na so kokweya ezalaki mpe na bakongo bitumba ezalaki te ekoki kokweya na mboka mosusu eza kaka te kote na biso wana bitumba eza kokweya epai kaka malisansi ekweli bitumba ekweyi na kaka te eza teke bato wana bayoki bataki biso baotina libanda baza bata mboka na biso te baotina mapaya bayoki kobundisa biso na mboka na biso bokoki kobundisa bato banzundu bakoki kobundisa bato bakongo babundisa mpe bango na katanga kuna ezalaka kote na biso yo koloba ana olobi bapaya nga ala kufe bandeko kuna naza koboyoka yanga te ya mawa te kaka bino mama awa bazoswanga makambo mwasi na yo papa yo olobi malamu bapaya
bafanso bokolobelaka biso awa kaka ya makasi 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 mpona nini botelema te bokende koloba français wana epai bango bazali kaka français wa baza koloba makambo soki omoni kimi eza kokota moke moke parce que badanso bako de kodiscute bako de koseye baprotocole basine baccord wana wana omoni badimine mwa midimine moke mais eza te ke naza kosepela mpo mwasi nanga afandi kuna ngai nakufi bandeko kuna te boyana mpe mawa te ida mfuko moi likambo lukelaka nga na mokili likambo lukelaka nga yango oyo bandeko bana na ingende bakoya ntango nyonso na kati na ndako na mboka na nga na botoma kuna bana mibali ya malamu bazalaki babalela ngai mwana na ngai olingi te kaka mwana abala otuti kaka mwana abala otuti mama yoka ni seruchuru wana eza epawa seruchuru eza na kati ya kongo yali ndambo ya mboka eza na kati ya kongo eza ya mboka mosusu te yo ni seruchuru aza mopaya ya kongo ngai nalingaki mwana bala kote kuna po patron na ngai azali moto akuna yango ngai nandimaki libala wana bo ngai nasalaki mabe moto akuna mpe ya mboka mosusu te ya kati ya mboka na biso kaka kongo mboka ya kongo eza monene ezali ndambo ruchuru eza na kati ya kongo eza epa bapaya te eza mopaya nayebaka bayi koloba baluba bakongo bato ya bandu otudi wana natikali koyokango te naoki yango ka abe mikolo na bagere na bino ruchuru mama ruchuru te ruchuru eza na kati ya bukavu na mboka na biso nde papa bituma wana po esila bokokosala ndenge nini po bitumba esila ifo biso moko bakongole tolinga mboka na biso mpo tobengana mopaya wana kote na mboka na biso tolinga tosimba na loboko mpo tokobengana mopaya donc bato batraite bazala te mpona koteka mboka na ngambo ayoka na bapaya bazwa mboka na biso ifo biso moko tolinga tosa makasi wana tobongisa bibundeli wana mpona tobunda bapaya soki toza koteka mboka tokoganye bitu wana te bongo mwana na ngai avanda kuna makambo na bino ngo soki osala mbula mitano soki mbula boni mwana ngai avanda kaka kuna aza koya mwana bino aza koya bino bolobi bakongore babunda bino bakolo mboka epai bakotumbaka bato kenda kuna okende obunda kuna mpo yokwelanga mwana na ngai azonga kisasa navandaka kabo bato mosusu biso mpe tokosubiri kuna bazobundisaka biso na mboka wana bapaya wana bino ozokomprendre yango te bato baza kuna baza bapaya bakobundisa nde biso mama ngai nakokende nazongi mboka matoi eza epai boye epuis bino bozosala te matanga ngai na biso bino te mwasi na nga tososangisi bato tosa matanga nde wana posa mwana bino akufa to boye bongo abalakisi kuna bakotataka bato na bami basala bongo te mama basala bongo te na boyokisa yango bongo te bobali kosala matanga donc olukela mwana bino liwa nakoluka liwa te na ande na posa présence na ye na kisasa na ye na nkoko na ngai bokelo ezala te ke biso toyala lisusu kotunaka yo yebaka tozali baboto ya mwasi wana ya kaka yo moko koyebisa biso makambo ezo ndenge ezoleka nakoya ngana boyi koyepa na bino mpe bino te botoyaki soki tolobi tozonga lisusu awa okolakisanga nzela osudi wana nga na likpangola bango na makasi ebongo totana epai tokobunda likolo ya mwana na ruchuru nde ruchudi te ruchudi akoma moto yo mpe kenda kolukelaka nga likambo sikoyo mwana bungi kenda kolanda kuna na ruchudi ya moto nayebisi ye Entrez. Alors, cousin. Oh, comment ça va? Ça va? Ça va. Ok. Merci. Bien, évolution. Bolingo, Molaï, tout ça, la situation. C'est un peu doucement là. J'ai envoyé encore de l'argent. Oh! Ouais. En tout cas, c'est un problème d'itinéraire ou quoi? Tu sais, si vous avez l'occasion de aller là-bas. À chaque occasion, encore yo pe osama bo pete zo pesa ka po bolingo no eza kuna faya télévision ke wat oh mais vous bolingo ya ça c'est la télévision vous êtes pas à ce niveau quand même parce que ici bon je t'avais dit donc tu es dans bon où toi j'ai vendu la télévision les enfants ont accepté. Ils n'ont pas de choix. Ils n'ont pas de choix. Ils voudraient bien la présence de leur mère. Mes cousins. Aïe, 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 aïe. Donc, document on fait ça ingako.
les preuves. Ma preuve au Pessingaï, c'est une agression à Yambo Karabiso. Mais ça débute où mais là, depuis 1960. Donc depuis nos indépendance que ma cambe banda qui m'a mis des vasos au bongi ça moqué tout ça. Faut pas y avoir agressé du soleil. Mais tu crois que quand toi tu parles de rêve, l'autre fois tu me parlais, oh tu as fait allusion, si tu as pensé à... Oui, au rêve que j'avais fait. Il faut jamais rêver, les autres ne rêvent pas, ils travaillent pendant que nous sommes en train de rêver. C'est ça. Quand ils ont rêvé, c'est ça. Je suis obligé de musique, il faut ça. Mais il faudra absolument que Bissot dialogue salement entre nous, peuple congolais. Mais puis salement, dans tout ça, nous devons nous entendre. Nous devons aimer notre pays, chasser l'ennemi, puis élever le patriotisme, quoi. C'est ce qui nous manque, nous, Congolais, le patriotisme, l'esprit patriotique que nous avons. Oh là là, tout le temps. Tu te rends compte, mon conduit, hein? PDG, ministre, tout ça là. Malade Mouké, photo. Malade Mouké, quelque part. Mais votre pays. Au putain, nous, ça ne pas la même. Bon, bah, il y a fait ça en tout temps. Et puis quand il rentre, par exemple, toujours dans le cercueil. Bien qu'il y a la poste. Mais cousin, maintenant, nous devons travailler et nous devons notre pays. C'est-à-dire que tout le gars, la biso. Absolument. Vous comprenez? Bah, traître, bas à la tête. Quand c'est le traître, il faut trahir. Mais tout y est, ça va que pose au pouvoir. Le pouvoir ne vient pas en étant en Europe ou je ne sais pas où. Pouvoir va se rendre le pouvoir se donne. Peuple, vous appelez ça. Voilà, et dans ton propre pays. Mais comment donc? Mais tu dépends d'eux à tout prix. Tu ne peux rien faire sans leur demander concours. Voilà, tu vois. Et puis quand tu fais le compteur, ils te déposent. Tu comprends? Mais comment donc? C'est exact. Donc, on doit pouvoir dans le peuple et la légitimité à peuple. Ces gens-là de l'extérieur ne peuvent pas te donner des ordres. Mais alors, dans ce cas-là, dialogue intercongolais, tout ça, là, éventuellement. Le débat national. Il faudra que tout ça, opposition interne. Tout à fait. Opposition externe. Armée même. Et même l'opposition armée. Nous nous mettons tous autour d'une table et nous parlons de notre pays et nous regardons l'étranger de l'autre côté. Si ces Congolais comprenaient ce que... Mais tu sais comment on nous oppose, hein? Tous les grandes puissances. Ils viennent, ils disent, écoutez Doudou, tu sais, ton cousin Koli Lama ne t'aime pas. D'ailleurs, il te combat. Hein? On va armer Ngaï. Voilà. Et le même gens viennent chez moi, qui dit, tu sais, mais Doudou là, c'est un farfelu, il ne t'aime pas, si tu continues avec lui, il va un jour te descendre. Armé yo. Et puis maintenant, contre Ngaï. Voilà, allez. Abishimi Balé. Et entre temps, il continue à profiter de nos richesses. Nous nous divisons pour qu'eux puissent... Et oui, profiter de nos richesses, c'est ce qu'ils font. Et nous tombons dans ces erreurs-là et nous faisons notre pays. Mais est-ce que ces politiciens peuvent comprendre tout ça? Il n'y a pas que les politiciens, le peuple lui-même aussi doit prendre conscience d'aimer son pays pour redéfendre l'ango. Pour raisonner ces politiciens. C'est indispensable. Mais alors qu'on aille au débat national. Bonjour, mamie. Bonjour. Cousin, vous ne l'avez pas dit que l'enfant est toujours vers la guerre, là, maman, il y a mon néné. Moi, là, il y a la guerre. Il y a tout ça, la bonne. Moi, mon pépété. Vous pouvez venir, Genève. C'est quoi à Genève? C'est quoi à Genève? Changer de camp. Non, Nessengo. C'est le plus notre moulay. C'est à Zoua Moubali, la Genève, à Zoua Moubali, la parent, et puis elle-même est d'accord. Papa, et ton aïe, le point s'excuser. À Maramouana, à Boston, à Fanta, il y a mon aïe qui est Boston. Ah, vous lui avez parlé de Boston? Non, le choix. C'est automatique, ça. Non, à mon avis, Boston, c'est mieux que Genève, peut-être. Eh, papa, il a raisonné, la moni, bambou, le bébé, tout ça, dans mon laï, madame n'a pas d'accord avec la écho, et si la médecin est déjà. Ah, c'est mieux? C'est mieux. Je te dis ça, c'est mieux. Moi, je ne suis pas d'accord. Comment? Non,
C'est pas comme ça, on va changer de camp. Hein? D'une seconde à une autre, changer de camp parce que... Oui, ça c'est vrai, là, tu as raison. Je voudrais que mon fils, moi, soit Lingi, et non pas qu'il change de camp. Les gens doivent avoir une autre, va commencer à dire. Là, ça sera plus grave. Maman, il faut être constant dans l'amour, hein. Il faut lingi ou lingi. Makambo ya ba cache et à la tête des Paul Nord, Pôle Nord, ah, mais oui. Ah oui. Pôle Nord, Pôle Nord, aucun découvrir, pas Esquimau. D'accord, d'accord. Réfléchis bien, ma petite Tengo. Réfléchis bien. Bon, cousin, regarde ici. Tout le monde. Pour continuer notre causerie, notre réflexion. Oui. Oui, c'est très important. Oui, oui. Maman! C'est bon. Là, voilà! Là, voilà! Là, On a moi aussi, cousin. mais c'est moi qui m'a commencé. Oh! C'est pas croyable. C'est Mickey! Bonjour. Tu m'as manqué. Oh là là. Papa, Pandawa. C'est qui? Openan. C'est mec. Deni. Il faut savoir. Bon, oui. Oh, ma chérie. Tu n'as pas changé. Mais c'est qui dit moi? Ah, Oyo. C'est mec qui Oyo, ça dit Mai. Ah, petit monsieur Mai Mai. Ye, ndoko tozalaki na bango kuna akufeli baparent nyonso tozalaki na bango pembeni na bapapa motango mobulu wana ezoya biso nyonso tozokende lokola ye alingaki nga mingi tozokimakima na ye baparent na ye nyonso badoko famille ne mobimba nyonso Décimé. Babomi bango. donc atikali kaka ndenge ozomona ye wana amoni bongo sikoyo révolte wana etindi ye kaka akota na mai yango bato bazokombattre. Oui, en tout cas décidé kaka lobi maman ndenge ozokende na okende kotika yo te pa papa so natiki yo nazongi konga na ya combattre pour na mboka yango. Il faut les remercier. Ça féliciter. Accenti, hein? Sisi yangu ilikuwa mama afike Kinshasa, comme alisha afike niko na kudia. C'est ça. C'est très bien. Et les enfants? Les partis? Viens, mamie. Comment les nains? Maman est là. Comment là hier? Comment le nom? Jina Koliko. Maman, donc. Maman, oui. Maman, bon, moulin, ça va, Pio. Moulin, ça va. Ah, maman, tu sais que c'est souvent plus court, maman, moi, ça. C'est. Un combattant. C'est un combattant. Oh, mama, bambi yote. Mini gonjo mai à 100%. Niko na kisilani kabisa. Maman ye bobo kula ba bule za kere za ya makasi. Bo lo bango ti parce que sur na zozongela makamwana na moni kuna en tout cas kosimba te. Muya mula yo kiyewa. Bango kaka ler kaka tokomi tango bayaki kozwa bango par force wana na baagresser wana bakende na nino na bitumba kuna totikali kokuta lisusu te ngula moko yango wana atindaki bato ler bato agence bazoya kocontacte nga nasali note natindi pour que ye aya korejoindre nga toya me namoni sikoyo bayika mbalaka balobi te mama lokola yo ozali kaka sur place tokende
bongo ye tokutana kokipe makambo non mama bokutana mona molai te tina ndenge oyeboye bokutana molai te te ti sikoyo tokutani te me nayebi ke tala molele soki mai nani yo nani o papa pardon omona ye molai te omoni molai te Ils ont tout bombardé. na molai te abombardé Ils ont démonté nos usines pour les amener chez eux. nayebi na Ils ont tué mon père, ma mère. tala mope soki nani molele mai naotuna molai tala Balifanya nini? kwedi bopekisa ye soko Sina mama. azokalisa baparent na ye Sina tout. akobanda kolela lelo Ça va aller. Balifanya nini? Jua nini? Calme-toi, calme-toi. Ah, libanyanga la kata. Batakimbia. On va les combattre, on va les... Batakimbia. Iko Kongo yetu. Batakimbia. Ça va. Oh, Mungu wangu. mama oyebi mama molai te na 2 semaines ndenge eza na molai Sois calme, ça va. molai teke na 2 semaines apamba mama donc 2 semaines soka molai te na yebi te mpona tokosala sikoyo ndenge nini ifakende boston te mama Balogo yangu shangazi yangu. Shangazi. okozokanisa baparent na ye alelaka mingi On le met là. okoliko c'est fini hein Oui. Est-ce que je peux me laver? oui yanga na la fe place osukola yanga na omona ye molai te aza molai tala mwana ya papa kozi aza molai boye omona ye molai te olobanga molai kokoyoko nalobi mpona molai On parle d'autre chose, hein. Mais elle peut penser qu'à son moulay, c'est tout, non? C'est tout ça, madame. Intérêt. Bon. Hé, cousin. Oui, ah, cousin, tu es toujours là. Natiki bino nano, oyebisa bango kuna na ye bongo so napemi bongo baya tosolola Tu fais un crochet chez les parents. Oui, Ses parents. je les avertis. Ok. Toi, tu tâtes un peu le pouls et la température et à... Moi, c'est néo. Je te laisse tranquille. Ma fraîcheur. Ah, c'est vrai. À tout moment. Oh, ici, les gars. Raconte un peu. Dis-nous quoi. makambo eza mingi Mais heureusement, tu as bien gardé tes lunettes, hein? linete oyo nazali kogarde yango kaka ngai kutu kobima na bimelaki kuna kokoya kondima teke ezanga Mais c'est ça. kaka lelo tozokende boti tokomi bazolakisa biso na bato wana bazali kokide biso nde naye koluka moye nasukola napema biloko mosusu kaka bato agence bato basombeli nga bilamba nyonso nakendeki nango oyo elamboka bato agence basombi batokiseli nga bapesi eloko te eloko nako korasire yo kaka ke natiki baparent baza na bango Parents, ça bien. mais en tout cas Mais Moulaï, vraiment, tu n'as aucune information de Moulaï. te ye te ye nde nakomi mokanda ndenge na explike bana bakende koyebisa ye mpo aya tozonga mais na ndenge sikoyo moto akendeki nano azongelaki ngai te ngai bayi kozwa bon natikeli bango baresponsabilité nyonso nalobi soki ngai na ye awa tokozala na bango en contact pour ke Bata agence, tu es en contact quand même pour... kasi oyo awa ye ozalaki kozwa bainformation ndenge ozalaki kozwela wana ndenge sikoyo bango Au décrit Moulaï pour la ndaï bien. napesi bango na mafoto moko boye tozalaki biso nyonso ensemble natikeli bango Pourquoi ça le sucre? na nzela kaka place tozoya mboka mo bamboka ngo esike ngai nayebi ata yango nakei komema bamboka mosusu oyo ngai nayebi na ngai te natuna o tokende kaka tozokende kaka sise nakoti bwato seka te koyeki ozomona ngai boye donc nakoti bwato bakangi ngai nasimba wapi bakangi ngai na kokoliko kutu moto oyo ozomona asimbi ngai bananaka ngai kamisu boye tozokende ngai abi awa soki kaka ebebeli biso na On raconte un peu. Regarde-moi un peu dans les yeux, ma chérie. Ça va? Alors que je te parle sérieusement. Tu as un problème?
Et tout le soir, tout ça, je suis bien. Je suis bien. Il y a dans la chambre, bon, tout ça. Ok, d'accord, viens. Eh, donc ça n'arrive pas, quoi. Tout fait quand vous faites le matin. Lukani ya mwangulu wana. Ngulu? Nakungwa? ozoloba ka erne soki papa yekekake mpe ozolinga mola mpona intérêt à Boston mitelo na place anga mola eske na 2 semaines ata yo moko obike mola après 2 semaines tokaki 3e 4e semaine nga fona alanda lipati 5e semaine ya lisasa nga na mitie singa amba eza libala intérêt libalemika moke iko soki oyeka papa nga bapondeli nga mobali eza bacourage lipati tokende maimai oye mpona makambo tosolaki na yo achange o nayebisaki yo achange avi te kasi mpona makambo ngamu nayebisaki mpona nga mpona nga mpona ye mola ye ndimi na kesu genete okende Boston pourkoi nde papa siliki yo olingi libala intérêt soki eza konga nayebisaki yo te ozongi mpona molai kaka kende Boston kende olitiki Genève yo masasa oyebi nini na mawa oyebi nini nina mama aye mama aye mbona ezo ya bwakanga lobanano ndenge nini ozoyamba ye mama ye na profiteri mpona kaka na konta mama ye koloba makambo ya betise biso oke wende te tokende wende mama bitoyambaye ngulu na fumba aza wana na chambre aosolala papa papa pe tika nanu bato osoli na mama na positila nanu tokende te masasi vaya tuna no mai mai Papa est là. yamonaye Papa est là. Ça va. papa baoluku vous savez que maman est déjà là monaye maman ça y est déjà Une bonne nouvelle. oui aye tala papa tuatana ona retard maman ça y est déjà sito yezi sikona kiwa molai il est revenu. Une très bonne nouvelle. Je vais vous annoncer ça tout de suite. Oui, vous savez que Boston. Attendez le cousin. Cousin. Ça va. Très bonne nouvelle. Maman. Je vais vous l'annoncer tout à l'heure. Nakota. À la radio et à la télé. Maman. Parce qu'on annonçait au commis. Hein? Membre à CPP. Na kati ya débat national. Na kati ya débat national. kasi faut fêter un goût. Oui, nous devons fêter ça. Hein, cousin? Quelle mine tu fais là? Bon. Mais il y a une bonne nouvelle au commis. C'est quoi? Yama c'est stocké wende. Ça te plaît pas? Mais cousin, dites-moi quelque chose quand même. Qu'est-ce qui se passe? Cousin, dites-moi quelque chose. Ne restez pas comme ça. On a abusé de Bolingo. Et par 25 personnes. 10 Rwandais, 10 Ougandais et 5 Burundais. Et tu connais la réputation de ces gens en matière de l'hygiène sexuelle. Des sidéens à outrance. Mais pourquoi ça ne peut arriver qu'à elle? Pourquoi? Mais cousin, qu'est-ce que je fais pour que cela m'arrive? Qu'est-ce que je fais? Pourquoi ces gens-là ont agi de cette façon? Qu'est-ce que ma femme leur a fait?
Oui. Rentrez. C'est pas croyable. Bonjour, Jean. Oui. Voilà un petit front. Tout ça ensemble, là. Ah, ça devient plus intéressant. Front. Front. Tu viens à front et fac. Ah bon. C'est une photo de ma famille. Hein, papa? Oui. Ah, voilà. Oui. Oui, c'est là. Oui. Avec sa À quel hein? Il est parti avec cette photo. Oui, papa. Oui, parle un peu. Oui, ndenge ni mutigi. Mwenza mote. T. Bolingo. Bolingo. Oui. Viens un peu ya. Combattant moga otio ya. Lubana. Razaki na mulai. Oui, oui. Aïe, T, il a été. atini note. ozwaki bozwi lettre natindaki Lettre. Tiens, il faut plus de moyen lettre parvenir pour les aider. Django bon. Jean Boscar. Bon, tout ça qui recruté ensemble dans mon laï. Recruté sur pas armée et agresseur wana. Ah, donc il y a qu'un agresseur. Oui. Fort. Bakanga so par force biso zaki na étude. Bakoti maman bakangi biso mona muke mukolo mpaka bazokanga. Ta batata mibima bazokanga. Bazokoti bango na armée na bango par force. Armée na on fait ça dans unité. Par manque ya ba bateau, combattant éventuellement. Pourquoi bazaki ko Kokangabino na makasi. par force, oui. Bakangi biso. Il a fallu maintenant même sur la formation. Ici la formation on a tout ça là 2 jours. Parce que l'acception n'engeni ni kobeta masasi. C'est tout. Oui. Kobeta ka masasi puis kobima OK na front. Oh, après combien de temps? Après 2 jours. Bon Dieu. Ouf. Oui. Donc la formation voyez dans mon laï. Oui, tout ça qui va gêner belé. Va gêner belé dans la formation. Et puis tant tout ça qui dans la carte de formation, on est bakanga so par force. Tu as qui tout ça là clique na biso. Une fois tout ça na front, to qui mana biso ne to kanagi. Et formation ici to bimi, ba comme ko pesa mutu na mutu arme. Ozu arme OK front, ozu arme OK front. Ça qui tout petit oyaki, ba petit oyaki. Et comme na tour à Molaï, a petit arme akimi. Molaï boy. ya bangaka bangaka ne munduka tezalaki kobanga te alemba tezalaki kobanga te bo mola ye eloko asalaki aboyaki kocombattre contre bandeko na ye. Ah, c'est fait congolais. Oui, parce que ekomaki lisusu ndenge wana c'est Mais nationaliste. justement, vous avez un côté agresseur. Bah, que tu disais, bon, biso toza na ligne d'attaque. il y a agresseur. Donc bango batali boso. Bah, Agresseur bazana sima. Bakotine liboso bino ba congolais.